Mbote pekimeza na mabote na bino nandenge bozuli baku ya kolanda ngai donc la kololo molobeli l'homme en multiple casquettes nazana esengo ya koyeba eke bozali ebele poto beta masolo ya mboka na biso République démocratique du Congo ava ya kobanda yango na tombeli bino nyonso ebandeli ya mois ya décembre malamu. Tofungoli basango na biso na oetali campagne électorale Monsieur Bumba Kanku Popol Oazali candidat numéro 615 na députation nationale Yamo Ambaka kandenge ya mesana avant abima akosola na électeur na ye akotala tala ni les autres musa électeur na ye po aluka asela bango quelque chose pe lelo asalaki yango asolaki na électeur na ye alobelaki na oyo ye moko asala pe asolaki na ba mama vert pola na ba détail na commentaire. Aye Monsieur Bumba Kanku Popol bakisela e aliaka na batu wana ezali ndenge population na ya Moamba babengaka ye azali candidat député national na circonscription ya Moamba moto ya batu kaka ndenge zalaka chaque jour na tongo avakende musala na ye alekaka nanu pona koluka koyeba problème nini ezali epa ya population na ya Moamba alukaka tala azokoleka azokotala ndenge nini na kosala awa nini toroki kosala awa tokobongisa nini pe ba électeur na ngai bazali na ba problème nini to ba besoin yango awa pe bomoni ba mama ebele bazingi ye ndenge babengaka ye aliaka na batu tango akitaka ba problème oyo esengaka eke ye moka résoudre yango ako résoudre yango akokanga misu kasi oyo ezalaka ke akokaka te o résoudre yango amemaka yango epa ya baki de droit ngelo epa ba autorité compétente pona ba résoudre yango kasi tango akomema yango kuna akolandela makambo yango akotia yango mbamba po baya ko réaliser population ya Moamba ezala kimia population ya Moamba bazwa oyo basengeli na yango boyo kaye moko ndenge alobi mana lemba moko asengaki nzela te ezobimana première porte africaine eleki na nzela écologue et beti na avenue Botango et matina commune et suki na Saint-Théophile ezali bitumananga na bundi tongo butumoi mais lelo pe eloko ngo esilite boyoki ndenge alobi ba réalisation na na Moamba yango wana population ya Moamba babengaka ye aliaka na bato kasi kombo na ye elongwa nango kutu Kanku Bumba Popol ekoma kaka honorable o aliaka na bato kasi tongo tokomi kuna totala boye tozo kopesa population bonjour population zo kozongisela biso 615 totuni bango 615 elakisi ni balobi mbote na bango ndenge topesaka bonjour mutazongisi bonjour kuna ezalaka 615 mutazongisi 615 pona nini po Monsieur Popol Bumba aliaka na batu ndenge babengaka ye tangu kaka pesi numéro na ye population nyonso ya Moamba bazu yango po numéro oyo bango bande kozela yango wana yango ekoma mbote na bango 615 totikali kaka na oyo etali campagne électorale ndenge toyebisaki bino Monsieur Bumba Kanku Popol oyo azali candidat numéro 615 na députation nationale ya Moamba alobeli misale ya député député Moussala Naye à cause de na projet de société mais à cause de na auto benga na lopoto cahier de charge elingo lobanini bisika ovandaka bato nyonso yo ba pesi ba voix au comme député nde okotala makambo na bango o balingi po esalama ezali lokola que courant ezati député akotonga kabina courante mais en tant que député neti ya Moamba nakokende ngai moko na baninga mokolo tokozala ensemble kobenga DG ya SNEL pona nini courant ezoya chaque jour te na lemba na matete na ngaba na kiseso na limete akoloba o matériel ezate câble ezate pona nini bongo kotaka te bongo kenda wapi tozala kola ba auditeur parce que todien ko servir population o pesibiso ba voix le pesibiso mandat soki alongite nde omonaka tosala ke motion tolobi il faut alonga na yeba tia moto mosusu po mingi ba câble ba tu a régie des zones na ndenge ya ebele tozwaka bosunga mingi pembeni ya Banque mondiale Fonds monétaire po pesa kambongo otozongisa au fur et à mesure donc tokozanga ba produit wana tse tozanga ezali lokola ba gestionnaire bazo gérer mabe tozo interpeller bango ezali lokola commune na tambolaka oyo parmi commune ngai Kinseso
Toto na minute oyo il faut bazana na mai. Bazaka na mai te. Chef de l'État Fachi Béton numéro 20 pour ngana za 615. Eza système asika bokoyo bango. Alors ce que le na bongisi for nani maison ya mai o monene basali kota lemba imbwa. Il faut mata na kisesu bato ba mela mai o to en français eau potable. Ce que ezalité en attendant na koko ebesa baninga nanga lokola DG ya FPI Fonds de promotion pour l'industrie que baninga ba kosa une association ba mata basalata 50 forages, je précise bien, et en bon à l'état. Et les non remboursables, ça dépend besoin. Ce qui est une population oyanga yamowamba. Bon, on a un projet projet bancable, bien étudié, bien fignolé. Ces derniers temps, dans la ville-province de Kinshasa, tu as remarqué que les receveurs ont changé dans le système Yakobelela et comme kaka Massina direct, Kingasani direct, Maloueka direct, car ce système yango ezali kokoti sa désordre entre bangona ba clients maman na incompréhension pour soit na lobby ngaye. Lelo na Kinshasa pona kotambola, il faut pocher za la molai soki te okolemba po okobeta ligne 11 net kaka na village. Tozali awa na rond-point Ngaba, population bazali kolela na o etali augmentation ya prix ya transport tellement ba chauffeur ya transport en commun bakoma kopesa ba prix ya transport na ndenge bango moko balingi. Awa transport ya zando ekomi na 2000 francs to 200 francs ndenge bango moko babelelaka ou bien 1500 to 150. Selon bango carburant ekomi pasi pe ematitalo kote mususu pe mbongo ya versement emati yango ezali kotinda bango ba matisa transport. Nzokande système oyo ezali malamu te po alire makambo ezokende eko riske transport ya 500 francs eli mwandenge eli mwana transport ya moto. Nandaku oyo papa azoyeba ko organiser bana te bana bakotambola lolenge bango moko balengi. Na sens ni na nina loba. L'état zali wana afixera ba prix ya ba carburant yem tachaka yango. Mais pourquoi ce commune n'a pas eu un transport à Coca-Cola la biso prité? Pour eux, il y a 500 francs. Si l'autre va à 5 ans, ils ont la carte à 500 francs. Carburant qui a 1600 et comme 1800, si l'autre qui a 3000 francs carburant 1 litre, 3000 francs. Et 3000 francs sur le somme carburant, il faut en a 5000 à part. Donc, on a somme carburant c'est 40 000 francs, on a payé 40 000, mais il faut payer ça sous 5 000, 6 000 pour pomper ce bâtiment. Awa tozali kaka ko interpeller bakonzi balandela nanu likambo ya transport oyo po modèle population ezali ko souffrir yango te. Vie sociale ezana nu ya pasi tokonyo kwa maboyeti wapi. Ministre ya hydrocarbures sala mwa eloko carburant ezonga na quantité esengeli prix ekita po transport pe ezonga na 500 francs. Po boye tanenge chi tanenge sali kitoro ten. Érosion na commune ya Kimbontseke, précisément na avenue Ngalié ma population adeli pour nani batiki bango. Likambu ya érosion na ville province ya Kinshasa ekoma lokola mbongo ya likelemba kokamwa. Lelo soki oyo allié, lobi oyo kuna pe allié, po soki otamboli oko remarquer que ba commune ebele ekoma menacé na ba érosion. Neti awa na quartier Sakombi na commune ya Kimbanteke, érosion moko ebotami en tout cas bondimelanga ezali kotungisa population na ndenge ya defate banda ku ebele déjà ekei kasi esili kaka te ezokoba se kokoba. Awa soki kaka mvula ebandi population ya koto yo balala kapongi ya nguma c'est-à-dire lisu moko ya kokanga moko ya kofungola po bayebi te ekozala tour ya nani. Por ya nzela bakonzi ya OVD basalela biso prince ezanga ka niveau pona kolekisa transport na bango ya Sinel. Donc bazalaki marché ke po basala nzela route mokali ti na sous station kuna. Mais ba ingénieur à OVD ba liembongo na bango basali biso kaka babwaki kaka mabanga lelo yotela conséquence to comme komona lelo abwe ezali mvula soke beti mai ezoluka nzela ya koleka bakanaliza mai te bato OVD tala lelo mapango na biso ezalaki bien tala lelo to perdre mapango tozwi na pasi.
awa tozali kaka ko interpeller bakonzi ba trouver solution na lombango soki te quartier oyo kolimwa boye tanenge chi tanenge sali kitoko te libaya esalisaka biso mingi na misala ebele oyo tozala nango besoin ya kosala libaya ezalaka toujours wana mpona koyede biso kasi bateki mabaya kuna na wenze ya mombele baleli ces dernier temps libaya ezali kotekama te mpe bato basalaka mosala ya mabaya kokata yango kobongisa yango po bandeko basalela biso misala bango mpe balobi misala na bango ezali kokende malamu te surtout courant ezoderange bango. Libaya esungaka biso libaya tozalaka na besoin nango na misala ebele oyo biso bato tosalelaka po totonga bandaku to pe tosalela yango misala mosusu kasi bateki mabaya bango moko situation bazokutana nango awa na ville province ya Kinshasa ezokolekela bango précisément awa na wenze ya mabaya oyo babengi chantier bois kuna na commune ya Limete na quartier Mombele ezali kolekela bango ba difficulté belé. Tangu bandeko batekaka des fois bandeko na biso ba meniser ba kosala musala sur place pe bandeko na biso mususu oyo baboyi na bango kosala misala ya mabelo kola kuluna ba yaka koyekola misala na bango wana me kasi courant pe banzela ezali koboma bango mwe basala musala na bango bien ezali te boka bango moko ndenge balobi tozala wunda mabaya Mombele toteka mabaya to bandi pe musala ngo lelo to bandi musala okala me kala to banda koteka malamu. Mais si vous vente ezaka lisuté po mbongo ezaka pe lisusu te mbongo ebeba mais le quoi to message nango yango toteka yango kaka Mombele ezali commune ya liboso quartier ya liboso bana koteka mabaya kusere la soma zikita ezala wenda kalifurula ezala wenda kingasani ezala monga fula bangono so badge maison mère za wenda batete wenda Mombele ndoko zomo kuna bango teka le place moko 20 000 awo ko le msuna 12 000 bango twaza ko somba wa bazoko no teka susu oza profane na musala oyo ya libaya mweto to porter mais forte na jeunesse za maba ezate il faut yeba nanu métier ngo na loko ni nango libaya il faut za na mwa notion nango o soit oza menuisier oyo nyoso moni bazo sala oyo baza ba menuisier oyo bazo sala na baza ba machiniste po tango yo sala menuiserie balakisa bato pe ndenge basala na ba machine wenze oyo ya Mombele oyo tobengi chantier bois ezali parmi ba wenze oyo vraiment ezali ko fournir mabaya awa na ville province ya Kinshasa kasi tozali kobelela kaka epa ya bakonzi ba mekempe kotala situation ya wenze oyo tobengi chantier bois tangu chef de l'état azali kobeta CT pour na développement ya mboka na biso République démocratique du Congo surtout na etali ba infrastructure koto yo pe fo batala ba infrastructure ya koto parce que libaya pe esungaka ete mboka etongama awa tolobi bakonzi fo bayo kabiso po to koloba pe lisusu soki bosali te to ko banda koloba kaka bandeko bele en ville province ya Kinshasa surtout oromona akoyi kobeta inane mokako atikali kolia na fruit te kasi fruit ezali important na vie na biso ya bato tolanda ba détail oyo Mac FM et pesi biso ya kolakisa biso ete fruit ezali très important pour tolaka tolanda kolia fruit ezali très important na nzoto ya mutu po ba médecin ba pesaka conseil pe ba betaka sete esengeli na mutu alia 5 fruits par jour po ezali na ba vitamine ebele kolia ba différentes fruits ezalaka vraiment kitoko makasi nzokande bakinois bango vraiment na dossier wana babete yango mama na kara pomo na kinois azala na culture ya kolia fruit ezalaka vraiment rare makasi kinois amesana na ye na boule d'ambiance oyo babengaka fufu alors que ezali kitoko te po ba fruit ezali na ba vitamine ebele kozala na vitamine C po na bango eloko wana ezalaka vraiment na mitu na bango te bo kandenge balobaki fruit na nzoto ya moto ekopa ba membre ba vitamine ezanga na nzoto ya moto ezolia fruit wana ba compléter vitamine ezanga kate fruit wana ezozongisa ba vitamine na foto wana mona lokwa ba orange ba mangue bitabe ba nana esalaka nombre na kati ya moto ezaka bien po moto alia ba fruit epotaka manga bebe na nzoto ya moto so ba fruit ba pesa ba vitamine C ba fruit ba pesa ba vitamine A
aba fruit pe o c'est pas digestion à vie pas pour la bonne digestion ngapenda na wala fruit nyos na vie na ngai ngapenda fruit nyos na lia pour nyos ils ont une importance dans nzoto na santé à mutu pour en bonne santé il faut la 5 fruits au maximum dans la journée. En tout cas, il faut qu'il nyonso ayeba que vitamine C, B, A, K, D ezalaka vraiment très important dans nzoto ya mutu ezoko permettre que ozala na mikuwa ya makasi santé ezala kitoko ba fruit misusu ezali ko aider vision na yo pe misusu ezali ko aider goût pe ba fruit misusu et permettra ka circulation sanguine ezala kitoko makasi donc fruit nyonso ezala orange, pamplemousse, pastèque, ananas, papaye ezali vraiment important. Yo mutu oyebaka importance ya ba fruité, yeba que fruit ezali très important na bo moya mutu. Na cadre toujours ya kala ingangu kala technique bandeko na biso awa na quartier Kanduka na commune ya Ngaliema bazali kosala ba kombo pona et permettre bango bateka yango balesa mabota na bango bakombo bango mingi eza bakombo yo to kombola ka ba mapango bakombo milai wana bango basala ngo avec impact na idéologie. Toujours na cadre ya kala ingangu kala technique bandeko oyo bapona na bango musala ya kosala ka bakombo tozali awa na Kanduka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi caméra ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machette yango nde e permettra ka bango basala musala na bango malamu kasi esengeli boyebake misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo ayena boti na ya bakombo kilo ekotelie makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme kote kuna misusu bakata kamanzanza na ba risque ebele ya makasi po akoki pe kozoka soki pe otali bien kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza après bakati yango bino moko botala ndenge kombo ekomi kitoko pe elengi babandi kokitisa yango awa soki ekomi mwa ebele akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain kasi boyebake kombo moko etekamaka na 2000 francs to pe 1500 francs congolais bango moko bapesela kiboye kombo euta na Congo central ya ba dépôt na Kibala ya pe na dépôt na Selembao ba département musa sa manzanza na mbeli uko zoka na ko vite ba accident de connexion na kasango go so ba nzete zo ba ba tokendaka na kouta kaluka wana ketiba mumbele bakapela balimete wana partout omona bajeni mususu balukaka te eramoni yo kaka na sikarete ya 100 fois akomo menase yo luka ya lukaka te bazali a féliciter pona musala kitoko o bazali kosala pokini ya lelo misala ekoma pasi na ndenge ya kusakana te soki o créer te o kolia likemba ya mubesu en tout cas oyo eza exemple à suivre boyende ezalaka tozakaka na oyo etali kala ingangu kala technique toke sikoyo kuna na commune ya Lemba bandeko na biso ya mibali kaka pona kolesa mabota na bango baponi na bango musala ya kosala ba Pierre Tombal tant to kuninde kona biso to ko sala mo Pierre moko ya kitoko elakisaki to kundinde kona biso na oner kasi pozo yango kende kuna na Lemba fois kokuta bandeko mibali bazawana bazosala musala makasi pona kopesa biso ba Pierre Tombal. Toujours na cadre ya kala ingangu kala technique bandeko oyo baboya na bango koyiba pe koboma ba préféra kosala ba Pierre Tombal awa na Lemba foire kasi pona kosala yango malamu bazalaka na besoin ya ciment, moellon,
Caro na vitre après eleki na machine nde bomoni résultat nango ba Pierre Tombali o ya kitoko boye kasi bazali kolela pona ba difficulté o bazalaka nango surtout na o etali biloko ya musala po biloko mingi eutaka na Congo Central ya pasi eza ke ba konzi basungaka bango te babundanaka bango moko na ndenge na bango boyoka ndenge balobaki tobuka ezaka ba mwelo to kolakisa bino ba mwelo place ezali tobukango et puis to to kulango to tie ba vitre après machine to ponsango nde ko maraboye to benga granito tokosenga na bakonzi basunga bandeko oyo po bakoka kosala musala na bango na ndenge esengeli po bazali pe ko former ba jeune ebele donc eza déjà implice na société na biso soki bosungi bango ekosala eloko te. Commune ya Kinshasa na avenue Wangata depuis ba travaux ya construction ya avenue Oekatana avenue ezali kozonga on dirait basaki misala te soki mvula ebeti mai tondi bandeko ba ebite bakoleka wapi twanda ba détail na commentaire. Na commune ya Kinshasa précisément na direction ya Wangata awa match eza mabe makasi tangu tozo komona président de la République Fachi Beton ye moko azo s'impliquer à 100% pour na wetali ba infrastructure awa la ville province ya Kinshasa mais kasi kotoyo na avenue Wangata match eza mabe population ezali kolela po depuis babanda kosala nzela oyo ezui batanzela yango esila raté bashina bazakaka bake kote kuna basimbi ndambu bazongi kote oyo basimbi ndambu batiki bakei babeti mikolo ebele ba lisusu bameki kosimba population zo comprendre te bashina balingi basala nini po nzela yango esila kana yango te tala awa nzela yango ekatalaki nango lisusu 3 mois yango oyo bashina bayaka na bango te basala ka eloko te nzela yango bandi kozonga nango lisusu mabe na eta nango ezalaki ya liboso neti oyo mbula oyo emekai kobeta awa mokolo ya lendi mbula ya 1h dita kasi nzela awe tondaki mabeso oche mwana ya bebe akei na ye abungi pe akufi yango population ya koto basali kolela bazo comprendre te nini bango basali po nzela na bango oyo ya Wangata évoluer te ezala toujours na état ya mabe il paraît au contrat ici là o bashino baliaki mbongo o bashino baleki boye babisi bango tozoya toke kota mama ya mutozo tonga kuna bashino bazongi boye balobi nzela na bino bo pesa yango na maboko ya Nzambe po biso toyebi su te tosala ndenge nini boyoka population bango moko ndenge baleli situation tout à fait eza normal mais conséquence eza par rapport ya activité na ndenge tozotekela eza moins un peu bientôt par rapport à quoi nzela basalaki ezaki tout à fait tout le monde que musala ezosalema bien c'est encourageant mais qu'est-ce qui est comme le défaut mbula liboso ebeti mais otozo vivre na ebite so ebeti journée mobimba ou be 2 jours tokozala ndenge nini eza mbula moke ebetaki ya lobby ya c'était lundi ebetaki nde omoni mai etelemi bongo mais moyen ya eko tata na caniveau et qui ende se dérouter ezate et le roi neni ebomi d'abord activité et aussi d'abord insécurité bama etonde liso abande tonda bamutoki pa ngwazate tozaka likolo mai moyen to tekezate bakili bazo nekalekaka na coin que pour babanga bato na liziba bango basala basimi koto batiki or fallait ki basala nanu basisi no kota liboso apu baki basisi de bango bazaka basimi abaye batiki basimi koto baye do basimba simba basisi no eloko liboso bo silisi apu boke kuna bo silisi apu boke kuna bo silisi mama bazaka basimbi bake kuna basimbi bake kuna siko musolo ngwesila mutu tande to zona njela ba kongolo kasi ba chinois ne bazosala bango Mvula kutuna no ebeti te awa bota la position moto zoro le kanakati ya mai population za koteka kotoyo balobi po bateka ifo mutu aye kuna na ngambu abwakeli bango mbongo awa toujours na système akidiaba barame mbongo après bango pe babwakeli marchandise kotoyo match za mabe makasi yango to senga la gouvernement il paraît contrat et si la société oyo banda ko sala bakenda na bango soki contrat et si la awa nzele tikali boye kasi nzele zozonga nango lisusu ndenge ezalaka na eta ya mabe bo benga société wana soit bo pesa bango mbongo bo renouveler contrat soit bo luka
société mususu ya sika bosala contrat ya sika ba poursuivre ba travaux awa yango tozobeta sete soki nzela yango ezongi lisu na eta nango ya kala ndenge ezalaka tango borobimisa su mbongo ba reprendre ba travaux nyonso à zéro mbongo wana tokoki mpe osala yango makambo mususu awa na ville province ya Kinshasa biso tosengi kaka bomeke mpe koyoka biso bozongela ba travaux koto po awa match eza mabe. Réchauffement climatique ezali kotungisa mokili mobima makasi yango wana biso na Mac FM tolakisaki bino importance ezali ya kolo na nzete surtout nzete nde mutu eza kosunga biso mpona kolutte contre ba réchauffement climatique. Kolona nzete ezali eloko moko ya motuya makasi bino moko boyebi mikolo oyo réchauffement climatique ekoma makasi na monde entier oyo ezali ko déranger population kasi awa na République démocratique du Congo ministre ya environnement atelemelaki na oyo etali kokata banzete po nzete ezali motuya makasi na vie ya bato. Nzete ezali vraiment na ba vertu ebele na kati ya nzete tozali kokuta oxygène oyo tobengaka CO2 yango esalaka ke mutu a dégager gaz carbonique a récupérer oxygène oyo tobengaka CO2. Banzete pe ezali kobatela biso na réchauffement climatique pona koempêcher po ya mutu ezwa ba problème ya ndenge na ba rayon solaire na yango esengi na congolais nyonso azala na notion ya kolona banzete ezala na ba venu to pe na kati ya mapangu po ezali trop important awa ko ba moi ya makasi ekomi mikolo oyo na Kinshasa ozotoka lokola tozali kosala test ya lifelo ba congolais bakomi konyokwa manzoka nde soki banzete ezali ebele ba moi oyo makasi et ko empêcher que ba rayon solaire et détruire ba pona biso po mikolo oyo constat pe sali à cause ya ba rayon solaire ya makasi zali ko attaquer batu bazali ko zo ba problème mingi ya ba cancer de peau pe ba maladie misusu na yango kinwa nyonso yeba kenzete ezali motuya soki omesana ko kata nzete tika makambu ya kokata banzete batela nzete po nzete ezali ko protéger na makambu ebele boyoki esengo etondaki ngai motema donc la kololo ya côté le maliboso na bino po na kopesa bino ba information oyo tomesana kolobela chaque jour chaque nuit biso na bino ba information ya mboka na biso tolingaka mingi République démocratique di Congo nebe ke bozalaki ebele liboso po cette misère na bino pona kolanda pe magazine na bino oyo bino bolingaka mingi kasi na tombelaki bino ebandeli ya mois de décembre malamu pe na koloba eke mois de décembre ekende kaka malamu ti tosilisa yango tosilisa 2023 en beauté pe tokota 2024 en beauté kasi avant ya kokabwana bino na pesi merci mingi na mama oyo azali motema malamu mama oyo encadre kabaninga na eba mama oyo alakisaka mama ndenge nini bazalaka mama ya malamu ndenge nini bankadaka bana pe ndenge nini babatelaka libota ye apesaka mbisi kasi oyo eleki motuya alakisaka koloba mbisi kombo na ye mama Agnès Kabongo Mbombo oyo azali candidate député national na province ya Lukunga na circonscription ya Lukunga numéro na ezali 932 mama na biso Agnès Kabongo Mbombo mwana ya Lukunga kanga numéro obi so yango koma yango tia yango na poche to tia yango photo moko boye jour ya vote okende ko voter en beauté na Lukunga 932 mama na biso Agnès Kabongo Mbombo ngai donc la kololo na remercier équipe technique pe o batenda nga compagnie na sima ya caméra na zalaki na Rabi Fuka o azali moko ya ba cameraman monene et pa na biso awa na Mag FMP na FM télévision kasi na montage zalaki le père et to bien la le père Francis Petande azalaki na sima ya montage nde azalaki wana pona kopesa bino ba image ya kitoko pe na régie finale kuna azalaki Gelo Muya notre directeur technique to remercier papa na biso et apesi biso nyonso ya malamu ba plateau ya malamu ba caméra ya malamu ba personnel ya malamu kombo na ye maître Bibi Maloa Cléophas alobaka na biso toujours moto moko te azali na ndingisa
ya kozala na esengo na mokili oyo soki azali ye moko ngai donc la kololo nazalaka na esengo makasi mpo nayebi ke nazalaka na bino batelespectateur na ngai tokutani